Yasono Congo Yombuluzi Kimbangu andimaki 30 ans de prison pour être yolelo osakana na yango. Congo dans Totila, oyo mama kipangvita ndona andimaki babomaye batumbaye mobimba pour être yolelo osakana na Congo, osakana royaume Congo. Yo voyez les sous yo China moto yo tumbaye yo les sous vuluzi Kimbangu ozongi se na kati na prison pour être yo za film obetaye ya kotala maimanso aza koleka na kati na Congo ezali pasi toma wa solo ya kotala ke ya solo nzambo tobelaka nzambe ya mpungu tulendo ya solo ete bakoko no babelelaki nzapa nzakumba akongo mongali mfidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga aza lokumu akombo ya mbuluzi Kimbangu obozo sakana na ye na kombo mama kipa mvitandoro obozo sakana na ye na kombo bankoko na biso oyo bofinga bango baza bandoki na kombo bankoko na yo oyo obwaka bango oadopte bakoko mosusu po ete poso na yo eza salite opréféraki koadopte bakoko mosusu ya poso ya pembe yo nde obengi bango basaint oya yo tie bango te tobwaka bango po ete baza baloki me soki totali bakoko wana mibale koko na yo asala dégâts nulle part na monde oyo koko na yo luka oyeba koko na yo nini akende kobundisa bato quelque part po ete abotola bango mboka na bango koko na yo nini oyo atelemaki azwi nduki alobi ke botokende kuna tobotola bato wana mboka na bango asala te tokende koboma bango asala te me yo olobi te koko na aza ndoki koko na yo ya malamu oyo oadopte bobengi ye saint oyo aye koboma yo aboma bankoko na yo oyo atangisa makila na monde entier. Et ah oui, ce sont les occidentaux qui sont à l'origine des massacres, des tueries, des atrocités au monde entier que vous appelez des saints. Que vous êtes prenez dans leurs églises pour dire « Ah, saint, saint, saint », ce sont des satanistes, croyez-moi. Tous ces gens que vous appelez saints, ce sont des satanistes. Donc, vous êtes impliqués dans cette histoire-là. Il n'y a pas de satanistes. On me dit comme un pasteur, on me dit comme un bishop, on me dit comme un révérend, on me dit comme un bishop, on me dit comme un sataniste, mobomi. Tala bobomani. Tala nenge bobomani na kati de l'église. Botiane ba poison. Ba chrétien bobomani. Ba chrétien bata songi. Ba chrétien bata ko lokana. Ba chrétien bata ko bomana. Ba chrétien bata ko zona basta zu mwasa moninga. Asali boye bana na mwasi a mélanger bango kaka bino ba chrétien. Et ça va bien solide. Et ça va bien honnête de dire que les chrétiens dans la politique, vous savez combien de siècles, vous savez combien des années, où il y a pour moi salité, vous savez la carte dans le monde entier, salité dans salité, partout, dans le continent, non seulement salité, il y a un chrétien, tout comme dans le Congo, les chrétiens, comme les chrétiens, les poissons, les chrétiens, les pasteurs, les Bible na lipeka musa simo munduki na machette. Au sein il faut pas côté la poche poison. Au sein il faut pas côté on nda quoi teo moi sur la kito quoi. Moi sur la sepel la hier avec le côté la moi sur le muso ateli au poison. Pasteur babomi boni. Si on va dire le christianisme et ça religion il y a bien tout ya mabe. Binomo zo abaleson bo pesa ngai bator te bo pesa na binomo bator na baleson na binomo pesa ngai christianisme binomo landa o edo makosa bino ezanzela malamu to ya mabe ya kotala ke na rappele bino vos grands-parents étaient inspirés na nzambi ya mpungu tulendo tous bango ba inspiré le premier inspiré na monde bakoko na yo oyo finga ndoki bakoko no wana bazaki inspiré
Parce que inspiré dans Nzambe batonga ba pyramide. Ça na gré nini. Non non, c'est grâce à la gré na bango ya ko ba tongo ba béton wana ba bloc wana minene pour placer wana. Mayele ni le seng na bango pyramide na le zawana. Lobelanga. Ba kene classe wapi. Yo kene ba université. Oza ba diplôme meke na ndako na yo. Ba diplôme ba ya des modèles na modèle. Titre académique modèle na modèle nous avons été les papier ou les satanistes illuminati ba pesa po ba la que aux allez na proche na bango aux ya bango tellement tout naté banko ko ya yo ba sala ki nyonso science nyonso na mukili o nyonso ko mo na technologie nyonso to ko mo na mukili yo banko ko na biso ba bandango banko ko na biso ba to bandango ba sala yango. Autres vivre dans le lot, na écriture, na calcul, na écriture, na nyonso, banko kona yo. Bangonde ba kene ko ye ko na banko kona yo. So ko ye bakate na prendre yo. Et bon on se pose des questions. Les banko kono ba se inspiré. Et bon yo ne mo na bango, bolole mutu ele ozete ka ba papier na mutu na yo. Moi, je suis docteur, je suis licencié, professeur d'université, na mutu loko izate. Car masumu et donc on est donc ici comme si non aux incapables de professeur d'université quand ça mona no moko na ndako ayeba boyo. Professeur d'université est incapable ya éducation ndenge à développer au nous ça ko ça na kati la mboka na eke aye le côté papa avant benga mundele explique-moi un peu ce que tu nous as dit là je n'ai pas compris que je dois faire. Oh là limité, vous êtes tous limités là limité là na kati mitu le kozate zéro. Les licenciés, les docteurs, les ingénieurs, les titres académiques, il faut espérer dans tout ce monde-là. Aujourd'hui, comme si Bissot, dernier en quatre dans le monde, premier inspiré en Nzambe, Nzambe a pensé qu'il m'a dit comme ma dernier. Et le livre pour l'année, parce que vous êtes divisés. Pour l'année, parce que vous n'avez pas obéi aux ordres divines, aux Nzambe, aux la divinité la vie. On va inspirer qui va koko na yo kato ko inspiration ya oyo koko ya mundele oyo yi azana société secrète na ye et dans leur société secrète on leur apprend tout yo boy société secrète na yo lobi pinga za chrétien te ngana chrétien kuno za chrétien na dit quelque part OK ozana tata moko bakena ka osali sa yo atata bo batela pouvoir nga ko ya te tout le monde a une église catholique coloniale sauté. Tout le monde a une église un peu valeur et pour ne pas catholique au Salanini. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle l'aliénation mentale. C'est dans vos têtes. Kozanga koyeba et kosmino bazoba. Babolole. Bakoko no babanga ki Nzambe bayeba ki mibeko batosa ki mibeko na Nzambe mondele lera ye a comprendre que yo soki batiki na alignement wana kokenda bankoko na yo okozala mayele okocréer okosala bafise okosala makambo sipona minero ozala ngo te bakokosa yo oyo akoko nokolanda ngo te moi je m'occupe de toi je vais t'aider viens chez moi prête serment je jure défendre l'intérêt de la France. Nabanganga Nzambe, ma serviteur soi-disant ya Nzambe sont là-dedans. Nakati na loge na bango. Yo ya bango le lutte comme on dit en français, au gilet en français, bazo na français, et ça malamu. Mais encore on a yo, o ya lobi na munoko mbo on na kikongo na lingala na Swahili na Chiluba, te wale za boloki. Est-ce que vous avez bien compris? Essayez d'éduquer vos enfants. Ce qui banne na bino, ba landi buzobo ya bino batata. Ils a pas ce qu'on a bango. Ils sont aliénés. Vous tous aliénés. Ndeko, matondo na like na yo, matondo na cœur na yo. Matondo parce que biso ça va inspirer. Ce qui nous a inspiré ngana lo la bino na ko ministre la bino yango. Et alors yo kama la moi yo qui n'est pas dans notre maman c'est qui un jour bon ba. Donc on va dire motif de la soloté.
Aouti, il y a comme toi, là, ça veut dire nganga, écoratete, beaucoup moins de bakoler la wana, kalaté. Ta mistre bino bakoler la bango nyonso. Obayaki na magie, obayaki na babilo ko eliminati ba franc-maçon. Na bisaki bango na koloba na yokelanga te. Babilo ko monde comme na suka kia solo, papa bino lo kama solo, ngana zo bisaki comme le bango trop tard, mes chers amis. Alors, tout ce que nous vous demandons, papa, nous sommes noté, pour respecter la coutume. Encore qu'on a vu ça, nous avons mis beko. Nous avons segaki bolingo, mi beko, on peut misala. Na kati na biloko wana misatu, na tango bazaki obéissant na Nzambe, bazaki na alliance directe na Nzambe, alliance inspiration ya création. Création au monde à Kanamokili. Sur le jour, on ne va pas bien matin sur nos cochons dans l'équation. Tu vois, sur le tangente boye, tangente est égale à boye. On va calquer la boye. Côte, joie, tu vas le plan boye, au matsango du coloté. Bala meke bangwana, a joué à calculer, à saler, tu vois, vieux mati. Oh, et bon, on va le dire, ma calcul, moi, comment le voir la salle matin de force on a salle de sur tali biloko va utiliser ou ya bango ils ont utilisé ezali magie na bango ezali la société secrète na bango. C'est cette société secrète où ya bango koko na yo ba yeba ki yango ba zwa ki yango ba développer yango ba biso société secrète yo sepel yango et société secrète na bango ko pas ko tanga na société secrète na bango ko sur ma tiens le sens mususu qui bon koko na kindoki wala kindoki mais so mundela no beno yaka pa na biso société secrète na biso ngono ko kota ba loge na biso o kota ba temple na biso o koma grand prêtre. Ah oui, il y aura comme un grand prêtre. Hein? Vous avez bien compris? La kansi Nzambe oyo azala bo moyi alobina de la binoke ya solo après ça qui veut pouvoir après ça qui veut pouvoir ya kosala nyonso ya ko nyamba ko banga yo moto et là on est comme si on nyamba comme ko lia yo moto pour être mo moto la yo ba bongisi yango bebisa yango pour être bikila oyo kakite bikilo bakoko no batosaki exemple moko na kale boyoka kiango na tango ya kale c'est important pour ça banga na bino na tango ya kale no soki na mboka wana soko bino le kala mboka na butu se kombo koleka te nyama boye mbisi boye mwasali akate mobali muto fa sala boye mobali muto fa vanda na kwa ndako mobali muto fa vanda na mupanja ndako na kwa ya mbeto ba principe o ba bale ko sala bakoko na biso ya we sala ki bo moto yo yembi non c'est la parité. C'est quoi cette histoire toi aussi dit? Nous sommes ici, c'est la parité. Mon père a sali de moi sans athée. Nous sommes sur la ligne. Ah bon? Ah oui. La parité, donc on a la parité. Allez, nous allons nous diriger d'accord. Allez, maman, il y a la qui part dans la carte d'accord. C'est moi qui donne les ordres. Allez, mets-toi assis. Allez, kota kuna nasi. Allez, lembo la kuna. Allez, salaboy. Oh. Koko na yo le bakabo. Maman na yo apesa comme miter wana. Pour que non, mais bien qu'on a région, moi si à cause de la beauté, moi si na à cause de la beauté. Nous au moins on m'a bé. Tu comme nous apna bino, oh on a les civilisations mondiales. Bobo moi ça dit qu'on te dire maman le wala comme la bango ya kala. Le osukiwa, ma bala bupandi ma bala. Beaucoup ma femme seule. Na bana molongwa bana. 5-6 fois dans sima. Eh bien, pour la location familiale, vous ceux qui voient, vous qui n'en voient, karaté boulé. Na ceux qui voient la coïna, non gâté maman. Coïna gâté pour un gars d'azam, ma comme nous avons tiré le bino, vous s'en avez l'immissi, maman, vous s'en avez l'immissi. Bino au commun, la cosa qui bino, oui, vous c'est la parité. Il faut égalité. À quoi ça veut dire les amis chez vous là-bas? Mon papa, yo moi, attention, toi, papa n'a pas levé de la gagne, avec le gifle. Levé la biseau. Moi, n'a pas yoki. Ah! Alors, la police, mon père m'a giflé ici. Ah bon? Béba. Bah, où est ton père? Où est-ce qu'il est? Où est? Allez, toujours minute. Yo, moi, bon, qu'elle est là. Allez, 500 mètres. Oh! Papa, qui est là? Si qu'elle a maman. Moi, n'a tout celle-là. Moi, non, je suis là, tout. Moi, non, yo, kagate. Ah, moi, non, yo, kagate,
Mwana yoka oh papa zate yo moko olinga kozala libre te lia mbongo ngote lia otonda ngote ozo de la passe pour l'année ba mama boyi na ngate ha waza ba concept zo pesa na pote to moni ke to komi na suka et segre to pesa na ba concept pote solo to koti na kati ya makamye dom botondi si l'église na zéro botondi si l'église ko za mettre na l'église et l'autre mort vous doit porter bisoté. So t'arrives à me péter ni na nzambe, nzamba ou me péter nzambe ni. Vous avez battu. Bah le bleu vous tout ma casse au gang la mobile. Allez, le moi pour nganga vous supportez pas nganga mo bon. Bon. Le bien moi était pas tiens mbeli kurate, pas bomiete. Après côté ka bangite. Oh maman. Yo nous a responsabilité aux radio moko okokite papa na kuna loka oh papa bata sale ni yo za solution pour wa pesa ki yo parité matondo na bino wale zinaika na cadre masolo na cadre masolo pesa na conseil pour que tout le monde comme na suka lelo makongo la sambana na biso na kati école primaire ndenge nini baba no sala bolingo biloko na basa ba préparer ko bana kala ti bokoma ko pomere ba bala posikoyo na kati ndako ko mingi monoparental parent moko soit maman soit papa la plupart des cas comme maman alors papa a zaté maman pas qu'elle allait au sala bana peu baby que non c'est bien préparé to chape maman pression a zala kana mo sala et bon bana to tala bango. Voilà la situation autour du virus na kati na poto na kati mikinoso ça fait très mal que mon dire to landaki et comme si biso wapi nzaba kumisa mama todo ba like na bino alors tokende tokota na mozindo actualité na biso poete ya solo bolingo mibeko pe misala onzaba tela ki biso to landaki angote to landaki edom a contribution na quatre boulot à préparer qui très bien alors nzoka tayebaki to saba bantu biso tebik ayebaki biso za bantu na valeur na mokilo nzamba là alors il fallait qu'on diminue bino qu'on la bino besoin zéro et bon on va pouvoir se bino effectivement voilà on va pouvoir se bino aujourd'hui voilà ce qui se passe au monde alors ils ont passé même si nous vous avez un diamant le mot commun ma poto voilà soit diamanté ni wana on a dit ba détail nyonso ma paix et où tu pas il a biso moroto tout ça qui est bien côté te mec beaucoup on a bisoté tout là qui me bien comme encore ça là qui dans côté ha lelo écoupé si biso no so passe ba te pere bana ba nyokwami ba para ba papa ba nyokwami ba se suicider ba mi bomi ba commissaire ba place moko ya sakanate et aujourd'hui voilà nos coutumes sont perdues voilà l'avenir n'a pu se commis grave obstacle la 80 tout ça qu'on va dire situation occidentale détruire biso et détruire ba kittir na biso et détruire biso détruire moto na biso qui bo monto et ça les société tout comme le corps la banyama et aujourd'hui mais Illuminati va profiter pour être ba zibino en charge ba pesa bino ba papier le lo ba mingi ba comme tout na to suka bo kelega chopa mosusu mo abosa na le chopa mbaba na bino wana ba Afrique na bino moi na Tanzanie na soma na ndako na ngawa na bana ngwa zana mukandawa na nsele ko na Afrique oko se suicider pour te battre na yolel o va pela moi na yena ndako le mama l'accent de belle za couleur ni ko mama l'accent na couleur na seko l'accent na classe que le retour mama na l'accent na seko na esiro bima ke za ndenge ni o va ko lila moi na bino na mama na yo te o mama na ete o mama na ete mama na ye azane mundele o abna ko pesa yo mbongo pona bango bolandaka on sabino ezaya grave zo yela bino bolanda ba mama bolanda ba papa ya grave zo yela bino liboso ezaka ke bandelia e France ozo ke France wana le bandelia ezaya bandeli mingi ba se suicider o e bandaki na 2004 oh mama bale panzana ezala ke le bandeli ezali processus qui toujours ke nango tina suka. Et alors, suka ngo que ça la catastrophe pour barolinate, mbongo ya bango ya bien va pesa ba gata ki bino bo bénéficier nango, faut ba détruire bino, ba détruire ba famille na bino, ba détruire bana na bino. Bokinga kwa na matoko yoka ayoko ali ko yoka te parce qu'il y a solo te biso
esengeli ke toyeba bobiso po ete Satan koti na kati na mabota na biso. Satan abebisi bana, abebisi ba mama, abebisi ba papa. Lelo papa komi mwasi, mwasi komi papa. Toujours la soute, nana zo contrôler nani, nana zo sala na kati na couple de soute, bitakani et côté partout. Alors pour na nini parce que to kataki alliance wana na bakoko na biso to bosele ko landa mi beko e bazala ke nango o nzaba bango ya approche ta bango to boya ngo to bito na mi beko ya mundele o ya commission papier et Satan ya le voilà les cartes bango balongwe par nzambe na bango akoyoka bango shoote po ete bakomi kocopier valeur ki bomoteza na bango te mwasi akomi mobali mwasi akomi lesbienne mwasi akomi boye mobali akomi pede wana nde epesi nzambe kala bapreparaki yango bakomisa bino bakomisa bana na biso ndenge wana po epesa nzambe kala mbi me bano yanga bacréature nga na inspira bango nyonso bongo tokomi espérance za fute toyokwami po ete toboya kotosa tozoboya kotosa mibeko ya nzambe na lelo tolanda kotosa mibeko ya edom Edom baza na mibeko te Edom nyonso représente biso kola ndenge balobaka ke non te tout ce qui brille n'est pas de l'or or nyonso ebrillaka eza or te Edom akautionne ela or nzoka te yo moko or nzoto na yo or nzoto na ezali précieux oyebi te yo komitiki epai na ye yo kanti yo na ye boza ndenge moko te yo oza muntu ye aza muntu te ye alingi okoma lokola ye nyama koma nyama mama koma nyama papa eza foti na yo moko eza foti ya moto te allez ya solo ezalaki important matondo balike na bino na bakere na bino esalaka grand plaisir matondo na balike na bino allez tokota na mozingi ya actualité na biso boza prêt akosupporter oyo nyonso ezolobama lelo na émission na biso bosele basentira sele bosentira ale on va décoller tout de suite là po ete ya solo mingi bakolela po boyebi ngai émission nangi elelisaka kaka bato mosusu soko lesone bien olandi yango bien ekopesa bakekese na motu na yo koloba ya solo naza wapi nauteli wapi nazokende wapi okolela mosusu okozwa ko sens ndenge nini po komitia na place na ifale mitia moye ezala te ekozala trop tard. Allez, suivez attentivement s'il vous plaît et pour des grands changements dans l'humanité. L'Afrique, Ghana, est une priorité pour les Elohim, car ce continent, ne l'oublions jamais, qui a été peuplé par les premiers humains que les Elohim ont créés. Adam et Ève étaient noirs, je l'ai dit, je le répète, parce qu'on a tendance à l'oublier. Alors, ensuite, comme vous le savez, c'est pour ça que j'ai récemment nommé deux éminents professeurs guides honoraires de l'humanité. La civilisation africaine était florissante, était merveilleuse. Les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Et puis, c'est monté, puisque, comme le disent ces deux éminents professeurs, l'Afrique des pharaons que les Européens ont blanchi tout d'un coup parce que ça leur déplaisait, qu'il y ait eu des civilisations avancées qui étaient noires. Ça, c'était insupportable, parce que sinon, ça ne pouvait pas cadrer avec la colonisation et avec l'esclavage. On ne colonise pas des gens qui sont plus avancés que vous, on colonise des gens qui sont un peu des singes, un peu en arrière, un peu... et on esclavagise aussi des gens comme ça, mais pas des gens qui sont plus à l'avance que vous. De la même façon qu'un des généraux de Napoléon, quand il est arrivé en Chine, quand il est arrivé, ils ont colonisé toute l'Asie, évidemment, l'Inde, puis la Chine, quand ils sont arrivés à Pékin, le français persuadé de sa supériorité, comme ils le sont toujours, à Versailles, le plus beau palais du monde, il arrive et il voit le palais d'été de l'empereur de Chine qui fait ressembler le Versailles à une niche à chien, parce que c'est tout petit à côté du palais d'été. Et non seulement extérieurement, mais la beauté, la culture, le raffinement. Merci, voilà mes chers amis, c'est à vous de comprendre pourquoi sommes-nous arrivés là.
Et là, on est comme si biso to tikala sima poete, ya solo to zongi sima poete na mangongi na bino, boyo na naki nyoka ye, akosi bina bote bino nyonso connaissance, abote bino nyonso ezaki pa na bino, apesi nzambe na bino, kana nzambe na sunne na bino, bokele na ye. Comme on dit que yenda ye ko pesa bino mayele, bokele na ye. Na lelo na kati na bino, moto moko aza ko lukaka sur ça ko yeba te comment s'en sortir dans cette histoire oyo, munde la ye na ke biso escroquerie, oyo eko isi biso lelo sima, oyo ke bana na biso lelo bakomi biso moko toza ko payer yango po ete to yeba kite ko yeba nani mondele mais lelo chacun de nous a travailler na musala oyo mondela tikela ki biso. Mondela tikela ki biso nyonso oyo mondela tikela ki bakoko na biso mosusu wana na lelo tozokote kosalela yango tomona yango ndie lokumu tomona yango lokumu ndenge nini akomonaki asolo ete mondele alakisaki biso nyonso alakisaki ndenge kolia alakisaki ndenge koloba alakisaki ndenge kolata exemple wana ya mondele il faut ke ngai na continue nango. Alors malgré toza koloba toza koganga butu na moi mais mingi na kati na biso baza kocomprendre te ke akosiaki bino. Alors tokei bolobaki nini alakisaki biso kosambela no alakisaki biso kosala bandako ya nzambe no tolanda eloko nini eza koleka na moto eza oyinda na kati ya eglise satan kotelema na kati ya eglise soki na satan kona banzoi bakoti paster azokima bandimi bazokima bapriere esili donc banzoi bakoti babi alleluya amen somba lola biloko oyo batene bakokima banzoi bakoti na kati ya eglise satan na eglise menoki eza baproblème Banzoi waeta basio l'église banzoi bakoteli bato na kati ya église nde baokima bomona bazokipe paster abwaki bible paster abwaki bible bandimi kutu bakomise babwaki bamikro balingi koyoka te boyoka bomona bato bazokima banzoi bakoteli bato na kati ya église. Voilà, banzwe bakote wana kati ya l'église, wana na côté ya comment on appelle ça encore na côté frontière Angola na Congo wana na kati ya Congo wana voilà banzwe bakote bon l'église bapandi tout le monde na kati ya l'église. Voilà la situation oyo bazali ko vivre kuna na bandeko na biso na kati na mapele ye Congo ya solo ezali ya koyinda ya kosakana te tozongi ya solo tokota na kati na mozindo na oyo eza koleka na kati na politique ya mabele Congo nini oyo ezali koleka pote bandeko ebele baza koluka bayeba nini tokosala po ete mobulu ekoti na kati na mabele Congo. Alors, que nous avons un sérieux problème à kati Congo, nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Tout ce monde-là, nous avons été mécanisé. Basaraka, bana mémoire. Mémoire de mémoire. En fait, tout ce monde que vous voyez diriger le Congo, personne n'a quatre mois dans la mémoire. Bazaka mécanique. Pour la bango, allez, mécanique. Mais mémoire, pour bailler, ni le lobby, ni le Kosama lobby, ni le Koya lobby, ni la Kosa Kingaye, Azali, bailler la bango, et le Komoroté. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans Katina, Mabele, Congo, il y a solo, et ça, ça la passe pour être bandé comme biso, et Bele, côté na Katina, Bungi, il y a Kosakanate, pour Mayele, et Sili Bango. Alors, on y a souvent le lobby, babo sanyango, baza ko côté toujours, ko pesa bande ko biso motema bako bakwa na bango. Allez, totalement, tobali. Stabiliste des fois, si je quitte le cabélisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Mais ça c'est clair. Je suis cabéliste sans mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila, l'autorité morale. Il faut toujours que la pratique est populaire. C'est la partie des femmes. Merci. Bon, en tout cas, non, c'est Voilà,
na scénario bomoni nani azazoba nani azamayele ye azamayele ba population de bazabazoba po tazo kosa bango bazakozoba bango motaza kozoba motaza kozoba bino lelo bonde kobolanda po ete soto kote na kati na bakongo eza encore somo bolanda bobenga bandeko nyonso oyo bakongo bapusa na pembeni po ete kala te tozokoma na chapitre na kati na bakongo. Alors tolanda nano bapoliticien ekomi wapi? Alors, bonsoir tous les Congolais. Les formations qui s'occupent sur les réseaux sociaux faisant état de la santé de l'honorable Daniel Safouchi, que vous connaissez certifié. Nous avons appris, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, qu'il était malade. Il était question que nous puissions même nous imprégner de la situation. Il est très très malade, son état de santé n'est pas très très bon. J'ai discuté avec le médecin sur le tableau de santé. Il est vrai que la possibilité de survivre est encore sur la table, mais la personne n'est pas morte. Je voudrais rassurer, vous demander à tous ceux qui pensent qu'il a été question d'une rumeur. Non, ce n'est pas une rumeur. L'honorable Daniel Safouchi est malade. Il est admis aux soins dans un centre hospitalier de la place, ici à Kinshasa. Je veux que tous ceux qui pensent qu'ils pouvaient intervenir d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas interdit. Nous prions dans Dieu, comme chrétiens, que les choses vont aller du bon côté et que Dieu sera avec lui pour que les guérisons soient effectives. Merci. Wana hôpital olingo bandeko botala nanu wana bandeko baza kolakisa esika Daniel Safu azali Daniel Safu Daniel Savokau Daniel Kwanga azali wana na kati na hôpital balobiki babengi yango nde hôpital yango tozokomituna ba 21 000 wana bino bozwaka wana ba 21 000 wana vraiment bandeko soki botobaki ke tozwa biteni bosala bopito ya bien vraiment ekozala boke moto asambwa ntina niveau oyo celui qui gagne déjà ce salaire le plus et vit très bien la salaire, la mentalité, mais physiquement il est pauvre. Comment un député a osé en dans un monde qui est tellement bien? Nous avons un député qui a même des homologues de $20, mais ça n'a pas de on est là la fin de la vie, on est sur la scène. Et là, ça fait beaucoup ça, on a relation, il a écrit beaucoup de livres, il a fait beaucoup de récits. Mais nous, à travers le monde, nous avons monté, on est allé là, mais tu gagnes le salaire. Il y a une qui m'a dit, c'est tout, on a des réseaux, ça va bon, là, ça va bon, là, ça va handicapé. Là, ça va. Maman, c'est les bons, là, ça va. Voilà, c'est la malédiction. Tant nous savons que la malédiction, nous avons ayébindé à Pinisakabato, monte bete bate bele, au moins la bango, alors soukanaye ayébina nous tenir au soukelaye, pour que Makamaza, au sala, alors qu'on y est batté, comme il y a la place, et voilà, fin naye, et qu'on a ma belle pour la quai, yémoura bossana ma belle mingi, il y a sala na kati na mukili, a bossani ambo, et voilà, situation au nini, et ça dit qu'on met la bande qu'on a biso épéré. Basa wana pote yeba kike mboka wana eza mboka bomengo mboka wana sengeli batu nyonso basala ce qu'on appelle partage équitable que chacun a se retrouver mais surtout yo ke wana pote kako za intérêt yo mboka ko vivre mieux que les autres ya solo nzambe akopinir yo na moderne Soni pasi pe mawa voilà mampinga na biso
oyo toza koteya butu na moi po ete bino nyonso boyeba ke ya solo ezosala soni na bana, soni na basi na bino, soni na bandeko nyonso ya komona koma le mampinga lekolo Congo bakomi ti na niveau ya boye ezosala vraiment mpasi mingi ya komona ke eza mawa mingi po ete bandeko na biso bozosenga bomerite soro wana te. Soro wana ndeko azokokwea wana epa na ye eza solution. Et pas les solutions pour l'année parce que à mon charge l'équipe Mirandako a s'en sortir d'un côté pour y a beaucoup la banane comme il faut pour ta beaucoup la moisson comme il faut vous-même le président de Milarwa à Bossa Nanaye lobby Kouté Siri à zonge de présence à Komona moi c'est le Bossa Ndako moi banane de Bossa Ndako nani nyosowana buzoba ya ye pote ayeba kiteke nyosowana yende moto azaraki ye responsable ya Ndako. Il fallait avoir précaution pour que le bozo bandenge wana et comme na kati le Congo. Alors, to pays na épisode où il y a soldat na biso Congo, autre série bino kalisa na coucher tout ko le binango, ya ko le bakia solo, on boza ko mona et c'est théâtre au Félix Antoine Chilombo azako sala. Ouais, on va direct Israël. Zali awa donc ozomona biso moko toza afriki awa oyo nyonso bomona eza bachar donc basoda na biso baza na afriki awa bakote depuis 2 heures toza vraiment ya kosepela makasi tozomona bango toza pere ya kosepela. Voilà, mes chers amis talibans, on se pose des questions, il y a des fois, on ne comprend rien du tout. À qui nous avons affaire dans ce pays-là? Quand les gens commentent des choses pareilles, parce qu'on a donné quelque chose, il fallait commenter en haut. Alors, vous voyez, les autres trahir Moko. En regardant cette histoire-là, la situation que nous avons dans la Katine Congo, quelque part dans la Katine Congo, quelque part dans la Katine Goma, na Katine Bunagana, Mboka ezali occupé. Alors, bandeko bazakuna bazakolela, bazako comprendre que la Katine Kinshasa, bako bazosala cinéma, ya kolakisaka biso basoda ndenge bazali. Et bandena nokaka na niveau ya 7 kisuka nango eza na Kibumba katikati ya mopanzi ya bini ya parke moko babengaka nango kaka mwa desika bazali apike bakontina nango kaka na bamboka mosusu Ruchuru nini wapi awa toza na posa na kaka koyebela na kaka mboka na biso eloni bokosenga bakonzi ya mboka na ntina likambo lie awa tosenga kaka bakonzi ya mboka lokola chef d'état major général ya armée la commandant Cour suprême président de la République, la continuation, parce que la biso, en tout cas, tout le monde a donné kasi, tout le monde a donné la biso. Vous êtes vraiment prêt à vous bondir sa mouna. En tout cas, la minute a biso tout ça plaît. Soit on dit la minute, en tout cas, ton docteur déjà, ton comicuna, ton petit munguna, tu la kozonga. Parce que tu as la force. Il y a comme on a donné la biso. Message na roki kopesa na baimboka to pe bilenge basusu bazali awa au territoire ya Congo. Awa message na kopesa bango eza ko bakeno to sungana to simana loboko o so to simali deja to kozona kaka force ya kopeta munguna. Mobeta mo mikolo mileki obi. Atobeta ki awa zaraki après kokoma na biso akokana FRDC munguna Suisse tous kazonge pa bango Rwanda. Asala makasi nyonso akangamisaka na ye akende pa na bango Rwanda parce que biso bajana ya Congo na peuple congolais tosiriki. Président de la République alobaki ete konégocier na monguna eza te kokaboli makanisi mana na ye. En tout cas biso oyo président de République alobi yango nde en tout cas na biso tozo apuye otomona oyo bainfiltre wana oyo bazoregrese na kaka Congo na biso bazongepa na bango matono mingi. Merci. Voilà bandeko bana someko le Congo, tomoni basoda na la kati na Afrique na ba char, tomoni ba char de combat wana de bitoseke ba char ba basala na kati ko le Congo, ba char ya Congo, ba char ya Mujimai, tomoni yango. Mais kuno bazala beja ba char, kuno batoko mona ba soda bazosala marche na kati na Kachach na kati la ville à Kinshasa, mais mboka ezali occupé na Bunagana. Félix, arrêtez, s'il te plaît, mon frère. Camarade Félix, tu as le théâtre.
Tabara Félix, dans le moment où on théâtre, tous dans le 21e siècle, tous dans l'ère du verso, théâtre, et c'est là qu'une époque avant, l'époque où on a été avant 2022, et c'est là qu'une époque où on a théâtre aux Occidentaux africains. Dans le moment où tu as besoin d'un côté, mais nous montrons plus tes images là. Qu'on a sa plus en côté. Oh, ma soldat, on dit, on a 20 000 soldats, on a 4, même on a 1 milliard de soldats. Tout le monde a dans le champ de bataille. Tout le monde a bâti ça 200. Bâti ça 200 M23 qui sont là depuis des 2 ans. Ne nous montrez, ne nous expliquez rien. C'est ton travail. Faites-les. Chasse-moi tout ce monde-là. On n'a pas besoin. Les chasser par contre, tout le monde peut dire que non. Congo, frontière ennemie. Congo, bloqué. Tout le monde a fait tout le monde. Dans le premier temps, dans le bonsoir, dans le micro, on a dit mon abetou, pouvoir na biso, mon frère n'a pas pouvoir na biso. Dans le bonsoir. Comment ne pas citer? Dans le bonsoir, dans le zéla. Non, c'est le petit gars rendez-vous, papa. Chilombo, au petit gars rendez-vous le 24, non? Tu comprends le 28, 4 jours, Chilombo. 4 jours, Chilombo, et tout. Chilombo, 4 jours, et tout, Abu Chilombo. Amuna Kani, Chilombo. Mona betu, Akambuji, Maya, Muna Kani. Mona betu, Muna Kani, 4 jours, on peut s'arriver sur rendez-vous. Tous les côtés là, toko ebanini, toko sukarango, sila toko sukarango, et alors, bana baba ndeko na biso, bana bandeko na biso, bana ba Congo, ozawana, tant na bisa kabino bandeko bana ba Congo, kaka bana ba Congo te, bolimisi. Bandeko na ngai bolanda kangana kati na chaîne, que bisa kabino mikolo nyonso, quand on donne l'information, quand tu peux toujours passer un message, vous voyez, essayez à chacun de vous, en soit un message, on a partagé, on a dit dans ma botte, dans ma famille, on a besoin de l'information, c'est le pouvoir. Tout ce qu'on vous informe là, c'est le pouvoir. On vous donne du pouvoir. Il y a quoi ça, oui. Na limite de pauvreté là, na limite de passer là, pour passer et ça pour pauvreté. Alors, si vous avez le pouvoir, ils ont la force. Ceux qui te disent pour le pouvoir, tu dis pour passer. Alors, tu dis que tu as mal là, tu as dit que tu as kosa biso. Donc, tu kosa bino et c'est là que passe niveau moins. Tu es dans le 21e siècle, tu es dans l'ère du poisson, l'ère du verso, c'est l'ère du verso. Comment, comme dans l'ère de la vérité, comment on a biso pour vivre toujours l'esclavagisme là-dedans? Baza ko yebate. Bandeko école de Sabino, école de Sabino. Mais n'a pas choix de football là. N'a pas choix de football là. Vous après football là. Tant dans le bac pour pesa ngama bon na basala ka aventure. Vous après banabe bandeko na biso ya ba Congo, bolé là, bota. Toké.
C'est grave, hein? Ouais. Ouais. C'est grave, hein? Moi, je me dis, non? Bon, moi, je suis bon, moi, le consonné comme si bango, bateki pouvoir na bango, bateki na mondelete. Bateki, l'air, bateki binoke, tango, toujours le babozo yoka bisote. Mondela yaki bateki pouvoir na mondele. Toujours le 21e siècle, bazit, moi na oyo. Soki mwana ya wapi tokoloba soki ya wapi siko azwi pouvoir na bango bapesi ye batekeli oyo na mutu na makolo bayebi te na munoko baza koloba yebi te ayebi munoko oyo bango baza koloba te isanfu mpo amoni bango bazoba babolole bongo ntango esala bino tanze bino bandeko bolandaka te mpo bino bokolela nga nzambe akosala grâce nzambe akosala nga grâce na bana na nga mpo ete nga nalobaka nakaukaka mongongo natokaka mpo na bino bomoni sika tokomi nango bomoni sika bakongo ateki pouvoir bomoni sika na bandundu bateki pouvoir bomoni sika na bapays to aza koleka abazosala bascenario oyo esika soki mpe Félix akeye lisusu wana kaka meme ye chef coutumier wana asali cérémonie wana soki Hippolyte abandaki na Hippolyte Kanambe apesaki Hippolyte Kanambe lelo Félix la aleki kuna apesi Félix Solano aleki apesi ye ata yo mpe so oleki papa so bomusika mbongolo pesika bajene badokobe yeyo mototo luka ye chef coutumier akobima wapi ye ana mbongo ale ake koluka biloko abombaki na kati na ndako ale tika topese ekota lopa tomemelaki mpo soki Soriano alobaki botia Chipoi bombemanga na Chipoi nde bamemi ya Chipoi Soriano kama bayobi somi soki Soriano alobaki botia na Chipoi mpo amoni baposa mondele baza komona kaka baposa mondele andeko na bango te bozomona ifo tokomi nango tayesa bino tosala mosala biso nyonso mosala ezanga moko te eza biso nyonso mpo na mabota na biso nyonso mpo soni oyo toza koyoka oyo eza soni to mpo etamboli image etamboli ntina bapays lisusu ah bon ces gars là il est quelle origine basola na zambien italien juif ah bon au Congo ils font des choses pareilles et ces gens là sont ridicules bomoni tosambwe foti ya yo ndeko nanga foti na yo yokaka te nyonso tolobaka boyokaka te nga na kolela nga moko te eza soni mpo na biso nyonso eza soni mpo na mboka na biso eza soni mpo na culture na biso eza soni mpo na batradition na biso lelo yo okei na mboka na bango na mboka tata na ye na Israel basala baceremonie ndenge yo makaka totuna bato baorganizaki eloko wana totuna bango vraiment yo makako lokola yo oke na mboka tata ya moto wana oke na mboka na bango meme na Zambie bakosala yo cérémonie ya boye na bino banyama bakosala yo cérémonie ya boye na Zambie bakosala yo cérémonie ya boye na Rwanda bakosalela yo congolais cérémonie ya boye ata na Togo yo congolais Vous voyez, ça bino. Et voilà là nous sommes arrivés pour na babuzoba auto ko vivre en plus sur la carte de Congo et si ça avait pour si ça va mailler là si ça va mailler voilà
Soriano, Zambien, Italien, Soriano, Juif, aujourd'hui, à milliers de Congolais, à milliers de Louba, à milliers de Congo, à milliers de Bangala, à milliers de Swahili. À l'accès bino que Bozara bino Siro, n'a pas sombre bino nyonso. Ah oui, à l'accès bino que sombre, pas sombre. À ce moment biso, bon, on va dire, on a un go, t'as sombre bino te. Tant que ça koloba kaka bandeko na biso ka mususu te to kawel ba côté te ngana kedanga côté bon mon politique c'est comme si bino humilié. Voilà, c'est une humiliation. Tondi mango bandeko na so ba kongo mo luka toyeba devoir na pesi bino bo sala arrêt image bo ba chef coutumier wana dans la mboka nini dans village nini il faut aller toma na ye na groupe ba bato wana nyonso faut aller toma na bango. Peut-être ba milliers Congo mobimba et si on nous soit les qui même la boulou même la écoute wapi bande ko to sengi na bino bon lukato yeba te loko nini papa za ko sala tourner na kati ma province na biso et le toujours avec au milliers biso to no ko na chilo moté parce que chilo monta na base biloko l'air que nous en bon on est na Bruxelles parce no passe nga c'est chilo moté pas parce que ba taliban so alwa que moi ya moi les biso te bino oui ba taliban ba na base parce que les bazo qui mbongo na ye ba tekaki idps na Soriano bango bato baneki ba ventiro bango na kata lo ndako oya Etienne Tshisekedi Soriano asumba na ndako wana yaya na ika totoka soka totoka temso nani asumba na ndako wana ba pesa i pouvoir ye mutabanda aba ndeko comprendre nga Félix mutabanda ba ventiro o likolo ya lokoso ya mongo Mbongo ni moto Félix abino samba tout va et vient et où te patato mbongo ya biso moko ya Congo mo ba tout va comme si biso bon mo niveau ba tout va comme si biso le bolo Kabila za tout tirande Kabila te bon nani bo yebi origine ay matata mpono pas okende matata mpono rendez-vous au bas Congo en fait là-bas cravate na rouge wana matata mpono mais on les met ça allez-y et on t'attend là-bas. Et ben on peut se pouvoir, hein, il est temps. Attends, Pogno, Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege, au bas Congo t'attend aussi. Allez là-bas, on va te bénir, on va te donner tout. Hein? Allez-y, hein, au bas Congo, Bandou t'attend aussi. Allez partout, allez-y. On vous laisse son feu vert, allez-y. Parce que ce sont les mendiants. Ce sont les mendiants, le Koso Baro Yamabino. Allez-y. Voilà. C'est la Sonia. Toujours ça musala bandeko toujours kauka mungongo koloba bina kondi ba bisote alors tokele perdre nga ko to pinch ya nini nebe to loko ko décourager et donc na tala tango le mise nga nzoto mais na kanga motema ka fana l'accent na ba na l'accent binote mais na bitete so na bombeli bango la passe fana l'accent bango pour te bayeba origine na makambo nyonso ke bango mo baza à la base na yango alors tokei na kati na mboka Nord Kivu na kati na Nord Kivu ya solo ke makambo to biseke bino makambo ya bato bawaki makambo ya bato bachaki na kati na basak babwaki bango na kati na mai e bakor wana bachaki na kati na mai e bandi ko surmonter na kati na nini na likolo ya solo to jili bino yango ba photo ya bakor wana ya bandeko oyo ezali ko bima likolo na mai esengeli moko na bino amona yango voilà yango wana mwemba sake za wana na banzoto ya bato ebimi likolo ya mai. Voilà les services que Félix Tshilombo, les massacres de Tshilombo, carnage à Salaki, voilà bakor musula mutilé za na basak nyonso wana na mipanzi na ye au wana bakor batindeli biso yango wana. Alors la situation na katina Nord Kivu ezali kuna ezali très critique ya solo bandeko ebele baza na kanda ya koyoka ke makambo oyo nyonso ezali koleka na katina na Nord Kivu batebele baza komona ngo ndire maseki mais la situation ezali grave de katina Nord Kivu toujours et puis kuna otologa ke on va benga M23 6 sakanate M23 kompenza parade partout na ba carnaval pardon na ba village wana nyonso balobi déjà makambo za oke
Hii maneno gouvernement wanasema, usikiliza hapa. Maneno gouvernement wanasema. Tunasema hivi, tuko hapa ajili yenu, nasikilizana, hatutalala, pekati tutawalinda. Yeye mtembee, fanya biashara yenu, mkale, mfanye mabatoto wasome, tuko ajili yenu, nasikilizana. Hii gouvernement wanasema, eti atakuja kutondoa hapa, ile ni bongo mtupu. Hatutatoka hapa. Tuko nabo. Voilà, M23 na kati na nini théâtre M23 ressemble la kati na Nord Kivu, théâtre Félix ressemble la kati na Kinshasa. Voilà la situation. Bande que bien on va comprendre que Félix a distraire bateau la kati na Kinshasa, et de l'autre côté la Katina Sud Kivu kuna na Nord Kivu. M23 pe ezali ko distraire bateau ya solo ke ezali ya pasi ya komona situation oyo ezako leka na Katina Nord Kivu, na Katina Congo mobimba oyo batebe bato kantsake Chilombo aza ko diriger aza ko gouverner eloko moko ezate Chilombo aza ko kosala théâtre na ye eza ko sala pasi soni na bandeko mususu bandeko bolanda toujours kuna na département ya communication na media tuko pamoja. Basi sija mkamata muda mrefu, maneno tuko na kazi. Mimi nilipenda tu tufanye kitu moja. Swali yangu haiko mzuri. Basi tutatumia President Tshisekedi message. Tumuoneshe kama sie hapa tuko pamoja. Tuko watoto ya pamoja. Maneno kama natuma ndege zake huku, kombe zitakuwa huku, zitakuwa yeye na mie na sie wote. Ndio vile mimi nasema sai, tukamate mikono ya ndugu yako, ya dua tumpatia huko, na bosi tumpatia huko. Tusikamate ya ipotisa kidogo. Kamata, tukamatane mikono, tukamate mikono. Voilà mes chers amis, na ba village nyonso, na ba ville nyonso côté kuna M23 azali ko circuler, monta ko lobela M23 loko azate na kata Kinshasa. Félix azo ko distraire bino ke oui azali wana poete abengana M23 parce qu'il le date le 24 na lelo M23 azala ye wana. Voilà soni participe mawa ya komona réalité kuna kia solo eza mawa mingi na makambo nyonso eza koleka na kati na mboka mapele kolo Congo. Alors bandeko to supporter to dans choix te poete montra moto azana kana ye azo soutenir total résultat do zala ni to do kele pe na élection bandeko le bitete to dans attaque au perdre to kele kana élection et on verra bien l'élection go et pour pesa bino nini to kele na kati na Sud Kivu ya solote na kati na mboka Sud Kivu ba chinois moko ba keleki na mboka moko kuna na ba kota Sud Kivu ba torton ba le bi ba moko bi non tu as besoin l'état waté tu as besoin la police waté mais biso mo on décider pour la sorte na bino awaté allez votre acteur dehors botala scénario Voilà mes chers amis, ce sont les populations
oyo badeside kobengana bachinois na kati na mboka na bango balobi ke non awa leta aza te porte mabele eza biso babengani bachinois balobi non demi tour bazalaki na bamashine na bango wana e voilà bamashine na bango wana esali marche na rien babandaki deja. Voilà la détermination d'un peuple. Voilà bandeko bachinois moi basala eza te bazalaki obligé ya kozwa bamashine na bango e voilà bamashine ebandi kotambola e ebandi kozonga. Ah voilà, bravo, bravo. Nyange, voilà la population Nyange déterminée, va venir la chinois. Voilà, la chinois chassée. Bravo, bravo, bravo les autochtones de Nyange. Bravo, bravo, bravo à vous. Voilà, merci beaucoup. Les ressortissants Nyange, Waza Kati na Biso Waza Koyoka, vraiment bravo de ma population na Binokuna, na Kati na Nyange, vraiment, na Kati na Mikili, Bandeko va encourager Bino Balu vraiment, et ça acte à bravo, Moussali, pour te défendez-vous, n'attendez pas Chilombo, n'attendez pas le gouvernement ou l'armée nationale, c'est à vous-même de vous défendre parce que la vidéo et c'est à vous de prendre votre responsabilité pour mettre fin à Babylone comme à bêtise. Alors vraiment, merci beaucoup. Merci. Nabandeko Yobazalaki la Katina opération wana pointe babengana. Bato wana oyo bakendaki wana na kati na bashino na interprète na bango babengani bango. Tokei wapi tokei na kati na Congo Brazzaville. Na kati na Congo Brazzaville kuna pe balobi ole mbwa opesi mbwa boya lobi tete ngana kokoka makambo oyo te. Voilà, mais c'est ça m'a pris la carte là. Brazzaville, Congo, Brazzaville, Bakoti n'a pas de problème. Depuis les tout qui sont là, voilà. C'est maintenant les tours de Congo, Brazzaville. Le Congo, Brazzaville souffre maintenant. Voilà mes chers amis, na Katina Congo Brazzaville, voilà la situation et comment les bango compliqué kuna pour être sur le bateau nyoso, to baleko lever la bango, chasser tout ce monde là, babaleko monango ba blague, babaleko kanzaki to baleko kosa bango aujourd'hui, makambo et baloki et koti na Katina Kanaba, na Katina Congo Brazzaville, ba tuti o baza kuna na Katina Congo Brazzaville, ba bandi peu épisode na bango, ndenge bastraki na Congo, objectif ba tuti occuper toute l'Afrique centrale et voilà la situation au Takomona, Nico des Akoya la Kanisi. Mingi wadoko ndibate badoko mwana ngozaki ba blague lelo bakombo mwana ngo aïe c'est une réalité nos amis souffrent la Katina Kinshasa et dans l'entretemps les soldats les Tutsi rwandais des bataillons de militaires Tutsi rwandais sont là-bas la Katina Congo Brazzaville et motako benyana bango azate sont là bango pour la bango il faut réussir opération à Bango jusqu'au bout. Et voilà la situation, c'est à vous, ben à Congo, c'est à nous, ben à Congo, il y a situation où on a beaucoup pointé et nous sommes tous concernés pour Nayango. Ce qu'on dit est talioté et nous allons pas s'aimer pour Nayango.
Voilà les petits sauveurs à l'Afrique centrale, pas question dans l'Afrique de l'Ouest. Bravo, bravo nos chers amis de l'Afrique de l'Ouest. On sent que vous êtes des braves. Tous avez senti que vous êtes vraiment des braves. Nakati en Afrique de l'Ouest, il y a solo, c'est l'honneur aujourd'hui. Totiaka, image d'Abino. Tout le monde dit que moi, Bengi Tikanan Toyo Kaye, allô? Yenge, nous sommes en direct et il y a la canisse sur le Koko Bakisa, Bakwande pour voilà. Mobilisation. Voilà. Est-ce que ça tombe qui paye dans la vie? Merci. Tout le monde. Donc ça sont moi ça sont kaba. Côté ya babania baba ko babania o ya brata. Ko mo ka ta mo ko. Donc ça c'est ka sama bere wa Congo. Et si ka ba kota ni kuta. Maka tafungo sasa ndio wana ndio préciser. Kwa sababu na papo hata hao wasali na mbuni mbao ndio amote. Sasa kuyewa na toko mawako na kama kwa kwa solo. Mmusala wazosala. Mwe manyo wala. Bazali bana ya bonga kumi. Meka bayeba. Matendo fimbo ya kekele ya nguluti kimbangu eko bikisa moto te oyo nyonso atasakanaki na kimbangu oyo nyonso abuka kimibeko kimbangu fimbo wana eko beta ye chikote ya oyo ya vulusi kimbangu yesolo ndeko ya komona ke ono to komona na kati ya bele kolo Congo na kalisi ndenge mama utiko ya solo ezali ndenge wana batu wana ba prepare ki terrain na kati na kuna na kati na ba Congo lelo ye wana solo eno akei kuna bomoni solo na ke kuna basaku batu basala kiango mama merci na ndenge bimisi ba verite ngo biso to ndinga miko bimisa biloko musote esengela bilo moko yebaka mabiloko musoto poete tant bandeko tako bela bandeko mususu baza ko zango na ndenge ya aventure et voilà la situation où ils a koleka kuna alors tokeyi na kati na dossier na biso au pays des hommes intègres au pays des hommes intègres ba sa la fierté mobima na Afrique mobimba ya songo ya solo et sécurité kamano. Les ennemis du peuple sont en train de compléter à Ouagadougou au niveau de l'état-major. Nous demandons à tout le monde, tout le peuple engagé pour la patrie, de sortir pour prendre tout le Burkina Faso. Tous les peuples, je dis de tout le monde, vous êtes appelés à sortir massivement. Tout le monde dans la rue, tout Djakaya, Djawaïbouya, Djabobo, tout le monde dans la rue pour dire à ces militaires vendus là que ici là, leur coup là ne passera pas. Ce qu'ils sont en train de faire à l'état-major, c'est inadmissible. Pendant que le Burkina est en train de sortir des griffes de la France et de l'impérialisme, voilà ce que les gens sont en train de préparer. Nous interpellons tout le monde, tous ceux qui sont pétris de paix et de liberté et de la libération totale du pays, de sortir rapidement. L'heure est grave, l'heure est grave. L'heure est grave. Sortez, 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 sortez. Voilà, le monde on est bien donné. Alors, comme Moni, plein dans les Tuileries. Le 27 septembre 2023, il m'a fait ça. La fille m'a coup d'état. Le 29, on a signé à Luna Yunga. Le 27, le 29, on a porté la même naïe Luna. Burkina Faso, c'est Antaï. Nous sommes aujourd'hui le 27 septembre 2023. Il y a un coup d'état en cours. Voilà, vraiment bravo les Burkinabés, bravo les Maliens, bravo les Nigériens.
Bravo, bravo à vous, vous trouvez la mort, bravo si les Guinéens, pourquoi pas, vous êtes vraiment le peuple à féliciter. Voilà, l'histoire est là. Comment peuple à l'objet, pas question d'un coup d'état encore, Nakatina Mali. Alors voilà, Ndegeni Bazaki déterminé pour être le bienfait, Bamon va bunir la carte de la prison, il y a occidentaux. La France qui était à la barre de ces coups d'état ratés, la carte de la Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un général, un général, Azana Katina armée, na Katina na Burkina Faso, celui qui est à la base, il y a Makamwana Nyoso. Tokanano Makamonini, Ezakoleka Kuna na Katina Burkina Faso, pour être ma population déterminée. Ibrahim Traoré, c'est impossible mais vrai. À l'heure où je te parle, Ibrahim Traoré a renforcé la sécurité en doublant la garde présidentielle. C'est fini pour Ibrahim Traoré, il sera à terre d'un jour à l'autre. Mais qui a pu faire un coup d'État à Ibrahim Traoré? C'est ce que je vais te dévoiler en 10 secondes. Attends, prends juste une seconde pour t'abonner, liker et partager la vidéo. Le colonel-major Samboré a fait une tentative de coup d'État à Ibrahim Traoré. C'est avec la complicité des autres présidents de l'Afrique francophone qui sont contre Ibrahim Traoré. Mets le drapeau de ton pays en commentaire si tu aimes Ibrahim Traoré. Le colonel-major Samboré est l'homme qui a reconnu avoir reçu 25 milliards de francs CFA et des armes de la France via Ouattara afin de recruter des militaires corrompus et des mercenaires à l'interne. Il a vraiment été corrompu. Ça fait vraiment pitié de sa part. Mais Ibrahim Traoré, étant un homme fort de l'Afrique, a résisté au coup d'État, il n'a pas pu être renversé. Ibrahim Traoré est aimé par sa population, donc nul ne peut le renverser. Ibrahim Traoré, tu es l'homme fort et tu resteras fort à jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien rater. Voilà, bravo, bravo Ibrahim Traoré. Et voilà la force d'un homme. Aujourd'hui, tous les Africains ne touchent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe la Katina, dans tous ces pays-là, la Katina, n'a pas la Katina, Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens ont tous dit non, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, non, on est colonialiste. Voilà la France aujourd'hui, bah, il y a quoi faire. La France qui tremble aujourd'hui parce qu'il tentait, et alors, en regardant de telles réactions, je pense qu'aujourd'hui, les Français, bah, il dit que non, ça ne sert plus à rien à tenter parce que l'homme ne sera pas aimé, il n'aura pas le temps de gouverner, qui va l'accepter? Parce que les choses, là, les coups d'État, c'était bien avant, où le pays va s'agiter et le lot, va toujours sur la carte de Burkina Faso, la carte de Mali, la carte de Niger, la carte de Guinée, bah, ça la confiance dans les soldats qui va sali, va faire, parce que le monde, on a carte de passé, et il y a encore des marionnettes chez nous, comme le Félix Antoine Tshilombo, les Sassou Nguesso et les autres présidents de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le président Bassali honore la carte. Alors, le peuple africain sont déterminés à jamais de mettre fin à cette histoire de néocolonialistes français et occidentaux. Et voilà, ils ont chassé ces occidentaux. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a sur le ton de Nana. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit que Traoré ne bouge pas en Arabie Saoudite. D'autres voient ça autrement. Non, on est très vigilant. Nous soyons vigilants. D'abord, on ne salue pas la femme avant ceux-là. Non, on ne salue jamais. Du peu. Regardez la geste de cette dame-là. Cette dame-là. Voilà le geste qu'elle vient de faire. Elle a une montre là. On ne sait pas c'est quoi. C'est caméra, c'est quoi, on ne sait pas. Mais vous allez suivre la vidéo pour voir, avant de saluer Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'elle a fait d'avoir cette montre-là. Allez, c'est parti. On la reste. On la reste. Quand on vous dit ennemi de l'Afrique, c'est africain, où est non? Où est cette dame-là? La montre là, c'est quoi qu'il y a la montre? La montre là, c'est quoi? Pour l'interrogation. Dans cette vidéo-là, partagez pour sensibiliser beaucoup de personnes, ceux qui n'ont pas compris. Voilà, voilà, les Burkinabés sont déterminés, les Maliens sont déterminés, tout le peuple africain aujourd'hui, pas tout le peuple africain, le peuple africain, il y a Afrique de l'Ouest, les hommes intègres. Vous savez comment on va qualifier Bissot de l'eau? Les inutiles. Bah, Afrique, surtout les Congolais, et les inutiles là. Les inutiles là.
Donc, vraiment, mes chers amis, c'est une humiliation aujourd'hui. Comme mon abus au tomba que pamba, les inutiles. Les inutiles, classés les inutiles, c'est vrai. Nous prouvons que nous sommes des inutiles. Les inutiles, parce que tous les bâtés, là, on est élèves sur le bourreau. Botal ma cabeza pour les cas. Bango, ma population, il n'y a pas de militaires. Hein. Botal, ce qui se passe là-bas. Ma mercenaire va s'infiltrer, va contacter la carte, la piquette, moko, mais la population va interpeller Bango. Appréhender Bango. Voilà, bakani comme le nettoyant, aujourd'hui on a négligé la population, va récupérer comme le nettoyant avec des armes. Avec les armes à la frontière. Voilà, bandeko bakangi mercenaires français batindaki ba récupérer bango la frontière et voilà la population bango moko en action et ndengenini basirena bango na camionnette batumi camionnette ba fouiller la camionnette tala ba armement kuna ba munitions ba kunda on sert kiti voilà la situation ndengenini eleki na kati na mboka Burkina na kati na frontière na trois frontières côté banani ba occidentaux côté Nigeria pardon oyo baza kokotisa bango ba moyen tout français. Emmanuel Macron essaye toujours na ba moyen nyonso pour mettre en échec cette histoire na kati na Burkina Faso eza kosimba te. Voilà le général en question oyo alinga kosala coup d'état na kati na Burkina Faso. L'homme est là et aujourd'hui il est devant la justice et voilà, je pense qu'il sera condamné à mort. Souhait à la population, non sur la carte de Burkina Faso, que ce général-là doit être condamné à mort parce que Ibrahim Traoré est venu pour libérer le peuple burkinabé et un gars comme ça corrompu des Français. Et voilà, Balobi, il faut être condamné à mort. Alors, tout cas en France, comment est-ce que les choses, vous allez bien, vous êtes prêts? Pour comprendre l'implication de la France de tout ce qui se passe de mal en Afrique, va passer aux Alvés. La France vient de passer aux Alvés pour avouer la criminalité en Afrique. C'est voilà, la vidéo, pour comprendre que voilà, Français a souki. C'est fini pour la France, c'est fini. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle Vincent Crouzet. C'est un ancien officier des services de renseignement français. Il affirme à un plateau télé que la France doit mener des opérations de déstabilisation au Niger après le retrait de leur ambassadeur. Écoutez-le. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que, en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte dans cette position de fort à l'amour, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Vous voyez, l'ennemi ne se cache plus. Les démocrates, maximum la vidéo. Les démocrates qui avouent que oui, ils vont passer maintenant aux actions clandestines. Ça, c'est grave. C'est grave, et les gens qui croient encore à la France, c'est grave d'avoir des images pareilles. Et lui, l'officier en question est là. Lui-même sur le plateau, qui avoue que oui, on va maintenant passer aux actions clandestines pour déstabiliser l'Afrique. Ça, c'est grave, mes chers amis. Il y a seulement un dépôt, autre, sabino qui ton continent, l'air est en verso. Elle a verso, la vérité, il y a ma camounioso, on va s'attendre à n'angote, beaucoup de monde et Kobima, awa polele, na misa batudioso. Donc voilà la situation où ils ont collé Kanakatina. Nakati na mboka Niger, nakati na mboka Mali, nakati na mboka Burkina Faso, ya solo te batu bakoti na bakata na confusion, ya koyeba kia solo, batia ki tembe français, batia ki tembe ke bakotika Afrique tembe aujourd'hui, ils plaident déjà que c'est fini pour
pour la France. L'arrestation du chef d'état-major de l'armée burkinabé, le chef des services de renseignement et son directeur des affaires financières, ce qui semblait être rumeur semble se confirmer dans la tête de Thomas Sankara. Il s'agit de rumeurs de coup d'État, une certaine forme de tentative de coup d'État qui ont été diligentées contre le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi les autorités de transition. Selon les rumeurs, dans la capitale Ouagadougou, les militaires, avec des mercenaires étrangers, ont tenté de s'en prendre au régime de la transition dirigé par le capitaine Traoré. Il faut noter que Ouagadougou vit en évolution depuis un certain moment, mais aussi depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré qu'on appelle communément IB. Selon plusieurs sources, il s'agit de mercenaires étrangers, notamment des Libériens et d'autres individus qui se sont infiltrés dans la population burkinabé dans l'optique de prendre aux affaires et de suspendre l'élan de la transition burkinabé. Mais le peuple s'est levé comme un seul homme pour marcher dans les rues de Ouagadougou et bloquer plusieurs artères dans l'optique de mettre la main sur ce qu'ils appellent les saboteurs de la transition, les ennemis du peuple burkinabé. L'organisation de la société civile se sont liées comme un seul homme ce matin et pour dire non à tout élan, à tout arrêt de l'élan de la transition du Burkina Faso. Ces jeunes femmes et hommes qui disent se lever être pour Ibrahim Traoré, mais aussi pour le Burkina Faso, disent dénoncer les élans de déstabilisation du Burkina Faso et protéger Ibrahim Traoré en donnant leur partenaire afin que lui-même se consacre pour la libération totale du Burkina Faso en pro-groupes armés extrémistes, dont les 3/3 du territoire sont aujourd'hui tous remplis de groupes extrémistes et qu'il y a des écoles, des centres de santé qui ont été fermés par les groupes armés extrémistes dans plusieurs comtés du territoire national. Ibrahim Traoré, officier de l'armée burkinabé, a pris le pouvoir en renversant le colonel Damiba. Voilà, merci beaucoup. Voilà la situation, ce qui se passe aujourd'hui. Nakatina, région wana, il y a solo qui est français, Bazakola la suite parce que la crise est devant la porte de la France. Aujourd'hui, la France ne sait pas par quel pied danser. Ils ont travaillé pendant des décennies pour déstabiliser l'Afrique en allant avec des terroristes. Aujourd'hui, l'Afrique tout entière, sauf l'Afrique centrale, qui sont encore des idiots, qui sont en train de danser encore. Mais l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il fait plus aussi. Mais alors, mes chers amis, quand on vous dit chaque fois des choses, que, attention, c'est quoi vous arrivez, parce que là, en Afrique Sahel, tous ces gens là-bas, ils ont compris qui sont ces Occidentaux, qui sont ces néocolonialistes français. Alors, ils se débarrassent d'eux. Où ils vont aller? Posez-vous des questions, où vont-ils aller? Ils vont tous descendre en Afrique centrale. Et là, ça va être un terrain de spectacle incroyable. Parce qu'ils seront pris d'espace ailleurs, ils vont faire des démonstrations pour avoir les minéraux de l'Afrique, les minéraux du Congo. Alors, il est temps qu'on vous dise des choses, mes chers amis, totale ma vision que Longo pour être mettre aussi barrage, mais ce qui se passe à Congo-Brazzaville, la France est là derrière. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Les outils qui sont là, la France est là derrière. Ce qui se passe dans Katina Goma, dans Katina Bunagana, la France est là derrière. Ce qui se passe partout. Mais qu'est-ce qui va avec nos frères? Nos frères, on ne comprend rien du tout. Toujours qu'ils en ont dispersé, et les gens, quand on leur explique des choses, ils pensent qu'on dit toujours ce rapport qui est toujours jaloux à Bango. Non, il y a des choses qui se passent là-bas que même Bango, au pouvoir, ils vont regretter. Ah, quand nos amis parlaient, on ne croyait pas. Et voilà aujourd'hui, ces gens-là que vous pensez que va master Nabino, vous croyez que va pire, ma camarade Nabino, parce que vous êtes dans le poste ministériel, parce que vous êtes les savent que vous êtes là pour les aider à rester encore là. Mais les jours qu'ils vont sentir qu'ils sont des perdants, vous allez pleurer. Nana bela bino ba mama Congo. Nana bela bino bozo yiba mbongo l'État. Nana bela bino bozo ba ministre, ba député, ba sénateur. Nazondo bela bino beaucoup regretter. Beaucoup regretter beaucoup ba la bela konoba. Il fallait que ça na biso nyoso to le wape to les jeunes de la décola biso. On va se passer déjà en avance. Tous en a parlé de repos était bateau depuis Baya. Botuna entre vino. Depuis qu'ils sont là, vous êtes amis aux Américains, non? Vous êtes amis aux Français, non? Mais votre peuple, pourquoi votre peuple souffre? Pour la population, la va souffrir. Pour la maman, va souffrir. Parce que vous avez des amis américains, vous avez des amis français, canadiens, ils sont là avec vous, ils travaillent avec vous, et depuis qu'ils sont là, vous gagnez quoi? Depuis qu'ils sont là, peuple, nous, la mission indiscret, nous salé parce qu'elle est avec l'aide de la France.
Combien d'usines ont besoin dans la Kacheko le Congo avec l'aide de vos amis américains? L'État libre, expliquez-moi un peu, vous êtes tous des chômeurs, vous êtes tous des Wewa. Moi, quand je ils sont au moins montra Wewa, à Tambola Boye, et mais vous êtes des amis avec des Américains. Combien d'usines ont le but de signer l'usine pour éviter d'être sur la moto? Taliban, Yowewa. Combien d'usines depuis que Félix est là, l'usine va monter en espace il y a 6 mois. 6 mois va monter l'usine. Il a fait déjà 4 ans, ça c'est 5 ans. Dites-moi un peu, combien des usines ont Félix a créé les binos, des emplois, ont à mettre à votre disposition pour bénéficier de que oui, moi, l'avenir de mes enfants est assuré aujourd'hui. Moi, je peux, donc si je suis malade aujourd'hui, n'a eu le fiche de paye nanga, congé maladie nanga, n'a pas quota mutualité, n'a pas quota chômage, pour pas bénéficier nanga. Dites-moi combien parmi vous a bénéficié nanga. Combien va vivre déjà mis ça là? Est-ce que vous avez marché d'emploi? Est-ce que vous avez fiche de paye? Est-ce que vous avez que pension des Zaraka, retraite des Zaraka, vous avez bien haut et vous bénéficiez d'un monde de est-ce que vous avez un bon caractère, vous avez le droit, il y a même chômage. L'État a le droit de payer quelque chose de minimum possible. Est-ce que vous voyez bien haut? T'as qui vous sauve, qui vous donne. L'homme j'aurai le temps de vous expliquer vos droits. Bon, ben, na 10 minutes, il y a lobby, n'a expliquer ce qui se passe, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour vous. Mais il est incapable parce que dans leur tête, il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière, il n'y a que la langue, comme le tchakou. Mais matière, pour là, voilà que non, j'ai appris ça à l'école. Alors, dans les cas pareils, dans ça, n'a pas appliqué théorie, n'a pas appliqué ni pour être population dans la servir bango. Quel est le système n'a pas ça pour être population va se faire dans la motion qui sur la carte du gouvernement? Parce que vous avez vos devoirs et vos droits. Et vos devoirs, vous faites quoi avec ça? Vos devoirs à vous, les gouvernants, doivent servir à qui? N'est-ce pas ces populations? Vos devoirs à vous, c'est pas ces populations. Bah il y a dans le bino, bah il y a mais comme il y a que bino vous êtes ignorant, bah vous êtes zoba, vous avez une voix qu'on déshonnêteté, bah vous avez pas notion que l'État a pas servir bino. Et voilà, ils en profitent dans l'aïdité dans bino. Et bino moko en ce moment-là vous utilisez. Quand il faut que le pont aille, mais les choses ont été, et voilà, nous avons la possibilité 30 000 pour 500 places. Vous êtes malades. Vous êtes tous des malades. Et vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Le pauvre condamné Nzambe. Ah, Nzambe, le salinga boyko. Ah, Nzambe. Et vous sauvez na yo, vous salez moi. Vous va dire que vous avez besoin de cater. Bah, nous, nous avons tous ça dans la bichon sur le loco, tombé dans la même impérialiste, tombé dans la batuti, moi, je suis encore bien avec eux. Bah, vous savez quoi? Des Kimans sont parmi vous, ce sont ces Kimans qui vous manipulent. Kimans à côté de Bino, il y a qu'à Botamawana la mise sur la Bino, Boyou dans la Kimans. Il y a alors qu'on distrait le Bino. Il faut voter, voter qui? Qu'est-ce qu'il va faire avec vous? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce pays-là? Depuis tard au Salanine. Bah depuis tard, il y a pas y baba tous ma boumna bango. Yo tu penses que depuis tard il y a pas à aider nani. Il y a mon président de Kokaté et mon depuis tard Kokanani. Ministre de Kokaté à Kokanani donc passe na bino et qui si vous avez l'angate, vous passez le salon de Konabinote, malheur na maboko l'angate na tout le temps. Passe la bino na maboko l'angate pour la zone de détail tout on dit vous avez ça na souffler bino. Vous avez la binote et cause la qui a l'équilibre. Voilà, bande de Koban sur le Congo, il y a sur le
to suki wana na mokolo na lelo matondo ba like na bino matondo ba partage na bino matondo ba care na bino oyo nyonso atiaki care na yo atiaki partage na ye nzamba pambola moko na bino bolemba ngate ngapi na kolemba bino te toza ilongo toza kocontinue tokolâche mpe kongo te mabeleza kimbangu mabeleza mama kipa vita ndona mabeleza bakoko na biso tokobundela ngo ntina suka ya solo bandeko nzamba pambola moko na bino tokutani mokolo na lobi ingeta ibobo